Pour bakabe ninga $70. To beba na mutu. To beba na mutu. Kasi na ibra. Na expliquer to beba na mutu. Pour na bakabe ninga $70. $70 ya palin kaka futela ndako. Siko tangu mutu mo boy linke $70 muta futela pal afuta palin au moment da grave c'est que $10 au pesa mutu. Tango bino ba sonu ngoma bongo kasi na palin azongi pa na bango asali soki nini. Moi j'ai vu chez moi na ça pas na nga. Angola nebi koza mwana kuno utana loin de botama na sima kilo lolenge nini o tokomemango kaka ata epesinga posa na bwaka mama ngoya babeta banzimbo ebele bakambo ebele na badonde ide babeta etikala komema bango lwanda ti mais tosala kilo kaye bwato embondo cry nini embondo yo ozomona biko sala ki à l'aise c'est ba tona nga Deux nous sommes nous parler, comment on saute, parler qui wana. Mais ngana so bunda na propre énergie na nga. Na haute énergie na nga. O ka te kilo, o tala na clip na te ba pesa na sac. O mona ka te. Mona uta na nda kuna nga. Na ina sac na nga. So ça va les anya kati ba krito kindo. Kasi te sac on a ti le zalaka. Ba krito kindo ko zana kati. Makamela na sac wana eza ba mystère. Abeke. Ko tala na biso ki nga ngai banda na banda musique. Sauf Adolphe Dominguez tokina ni concert mo na Goma afutanga na Goma. On comprend na futinga la na Goma. Mais que obeti concert mo na Kinshasa na suka na ngoye pesa envelope fungola envelope boy. Okuti mbongo vraiment ki mbongo ya mbongo. Okuti teke o mbongo mo na osomena ka jitoni okuzima mbongo maki ekosula juma 2 semaines na ndako. Voilà. On comprend? Première fois na vie nanga parce que ba groupe toi mine na no beta loko to so ngote na so ngote parce que ba gloire bongo muta bongo sikoyo Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, Mbote Mokili Mobimba. Je sais bien que vous êtes très nombreux de me suivre partout dans le monde. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jérocha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jérocha Bafosset, anti-boutou, la chroniqueuse, Babi Baxelanga, la cheftaine de la prince, l'enfant de Marie-France Vangou, la seule et l'unique reine-mère. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Sus TV et puis un grand merci à mon boss, à mon DG, à mon patron, à mon papa, Maître John, Moté, ma maman Micheline, la reine, ma mère, Azara, moi ça parlait, Babi, moi ça Zangambanda, Sokote, Nekomisanzambe. Un grand merci à l'équipe technique et un grand merci à mon réalisateur, Enoch Kimbala, Babi Moto Mobimba, sans oublier aux émis de énergie, Mobala Bafosset, malheureusement les Kingate, et puis la superviseur, Nanga Papi, le Congo, Mobala Pembe, et puis la secrétaire, Nabiso, Rotiana, la Razia, sans oublier Chikito et Singa, Liswanzambe. Et puis juste de l'offre papa na monnaie qui galon ngasele muteka sanga nzolo ko papa ya gartina ngasele et puis ya keran ngasele sans oublier bato tout bolinga biso sans oublier bato tout au s'abonner na chaîne biso et puis yo pe muto s'abonner de profiter quand d'autres l'émission au s'abonner aux adocité anga ya kana ba surprise bien na ya kana ba invité bien pe chaîne Congo Sus to travailler rande bino bolinga kayon to beta c'était na bato non bo s'abonner na chaîne biso ya Congo Sus TV boko zala deux cité quand il est sabine ba fois cette soka même invité c'est qu'invité on a phase à la spéciale à la professionnelle de n'abaki non le lof mafuna kitana ngambo ya président binafilé na bina zo moko ya ba soldat na combat végéta o etikali wana yemoko akobakisa ekosala bien makasi za pour se pesa batutu balingara biso pe un grand merci na l'élève du maître binafilé en tout cas un grand merci na yo n'est-ce pas so pesi bana bandeko ba ninga na yo n'est-ce pas so pesi bango o pe bango pe chance de maestro apesa qui en tout cas boya vraiment ko sala nyonso kaka yo moko bino pourquoi pas na bimisa ba danseuse na bimisa ba animateur pour ezarande bo yo so ba pesa chance yo pe faut pesa ba ninga chance motima mabe wana en tout cas to limana musique to tongi pesa ba chance de ba pesa un grand merci na yo l'élève du maître binafilé to ça déjà na invité na biso bonjour madame. Ok, okoki ko se présenter pour la première fois. Ba mona yo puis on se présente aux anani musicien, animateur, joueur. Non, bato baebi belé. Mingi bato baebi. Et tabo munda façade doit comprendre que wana chita du meilleur végétal kilo de l'animation africaine. Voilà. Dans un animateur bato baebi. Voilà. Animateur abini sera déjà mboka.
j'ai évolué toujours dans l'orchestre, c'est élève du maître. On est qu'à autre chose. Voilà. C'est ça quoi. Ok, comme les première fois na yambayo, donc si vous bête la parcours no kam ki banda kunino yo tambolaka avant au combat pa ya bina filé. Ah, tamboli trop. Luka luka vini zalaka na luki trop na luki na wa maison mère Adolphe Dominguez, Maestro Fabregas. Il rencontre élève du maître. Voilà. Ankanda kumotangi kombote na ebité bokabwana na ndenga mabe po kolonga numba moko na oyo pa ya bina filé. Est-ce que bina filé ndé mutabenga kayo to tinda ka kolonga pa ya vibrator. Ça pour nga na yebi okuna nga vraiment ba fere na bokuna na générer ka kilo. Na bosani tu sais ba contre maître, bon. Comme que mwana na koki na ninga na vraiment trotter ya moni ki naza l'élève du maître quoi. Voilà. OK, ça bien ma casse. Tous on amke na question après que pour groupe asuka oyo bet avant ya pas bien affilé ça groupe ya vibrator. Problème ni ça les kaka pour comme pas ya bien affilé. Yimo bien affilé mtabenga kayo to batunde bazwa kayo baya na kuna et en fait et arriva comment on peut ya pas bien affilé. Non, rien du tout. On a expliqué ma cambo da trop na l'émission, ba tout nyango trop. Et là on sous et ça si j'ai tout le monde bêta tout le temps. Na longwa déjà. Tout ça qui na bango, ndenge adada akita ki atika ki biso, ndenge mbonzo centre villois atika ki biso. Ndenge ngape na moni ke non esimbi na ngote na longwe na nga. Ezate ke babenga kinga. Nga la mukama tongo mo benga mo kana ndako. Sokoli vraiment mal, il a bien raté. Le long fona qui rap élève du maître. Quand on a la rap na vana kata rap, suka rap ni la kana nepi simbota kamo kuto. Ah, j'ai tout ça mota mi tout ya mbani wa. Kamo, mais j'ai tenté que c'est non boss na besoin na bana boulot. On a boulot ouais, on a besoin na bana boulot. D'accord? Et yaka lundi na ire pa coulisses. Comme on pas police à présenter dans le public la boîte qui va doit s'épeler c'est ça quoi une petite na tikala élève du maître ça veut dire que naza mingi to beta sur seconde biso obligé pour kala non photo tout na pour esa première fois na ya bona olingo beta na ka soir qui m'a déjà ndé obeti na comprendre que no ba benga ka te yo moko oya kwa ka koluka bulo ne mututu aya oluka musana ezara bonga pe solo na monique place d'azalé kuna simbete na bilona na Congo Suisse na za pe très à l'aise en tout cas un grand merci na boss na ngai maître John Motema ya maman Micheli encore rappeler biso en fait crime ko esala yo e bimiso pinda végété bat baye bo na crewana non crime esala ngai na kana crime comme de salanga ata ekomi kilo lolenge nini o tokomema kaka ata epesinga posa na bwaka mama ngoya karera ndule mpema me tokomema ye yoka mobali atikanga na bana akenda na ngula ilo ya mbogo ya animation ngana memio Steve la medora memaka kilo ya stade mayareo kilo banzele batonto ba memaka talaba ya ba déposa végéta imomba mema Steve la medore na ngai stade Leli. Voilà, en tout cas merci. Ba qui crie o et ça là en fait ba crème monsieur ça tellement belé ma to zonga na pipi na crème tout ça là et pas l'élève du maître bina fili to ça la salon pour to ça toujours na aza invité na biso to be lo pena to loke to beta masolo kande na sabi ba force to kameme moto c'est que mutana phase spéciale et puis professionnel crée o ya kilo ezalaka yo moto créant to ba pesaka non ya krinanga nala mututsi namana mutu nana bongo basi ok za cri no penza nana bongo oh ngaza mutu nana bongo nasala ba cri ya makasi nasala ba cri belé na kongonga mais eza dinte ya obeta beta ngo solo c'est pour batba ndima ngote tu vois ngaza na mutu cri nga cri na ngata te et soit quand combien de temps na studio poko tsango yaka maman osali cri no kotito ba oyaka yaka ngana ma pro no ba pro na ma pro ngabwa trop
mais biso toyoka babikra on peut écouter zela ki bato ba pesa ko pesa tellement zara musicien ya deuxième groupe pas ya Uprator ba pesa ko kan ko pesa zala na on a créé ba yokela ko kama ba je créer animateur mususu babite to pesa kaka boka po bino ba misa ya deuxième groupe banda ko créer et puis poka ko kotisa kaka son wana ya kilo na studio ba besoin autant ko kako tu boulot te charge yo kana ni na bwaka yo kana na bwaka pour comprendre que ngani makam kilo ya mbongo ya animation ngana mimi kilo akilo no Jean-Paul Dumbi Mbenza akilo no alensele nangai kilo ndexone silulu kilo evera lubila ngabe zete imombaleli mwana na simple parce que yo zaki na babi ba peso ya batu sana ba kuselo ba ebite ale luka ye boato embondo cry nini embondo yo uzomona ngana ya kana muziki ya kana cri ya kana danse et puis na studio sala maman makambu balakisa ko tike bando ya kika babika po boka krana moko oya studio ata 2 semaines nga naza pro nga muninga bina pro nga sala musala ba pro chomoni ke naza pemi na élève du maître puis moni ke to beti tirer moni ke mamna sena tirer il a ça ya ba pro ngaza pro ngaza animateur mukete voilà mun ba animateur presque ebi na Congo oyo ka komonaka bayebi ki wana diable ils ont une opportunité ya ko bimeza kité ntu moi façonner yo batu bayeba yo azala kité mais ba peso espace de générer kana kilo kasi yo parce que niveau na boa kango mais mukile découvrir ngati ba memi mo Angola ba kata te na liste de voyage Angola nebi koza mo na kuno Luanda est-ce que Luanda botama na sima kilo poto babeta banzimbo ebele bakambo ebele na ba donde idée babeta etikala ko komema bango Luanda ti mais to sala kilo et ça ni epesi voyage Angola pourquoi ba image na ko tira ba image mona ba image ya bakambo Angola ko na sala na ba Luanda tu vois mais ngana zo bunda na propre énergie na nga na haute énergie na nga o ka te kilo otala na clip na te ba pesa na sac o mona ba te kwa ke lo sac na mona aka ça veut dire comment ya griffe voilà sac wana nga mona utala ngonda kuna nga na ina sac na nga so ko sala ne zanya kati ba krito kindo kasi te sac wana ti lezalaka ba krito kindo ko zana kati makamela na sac wana eza ba mystère abeke kuna o sat ndanga na pesa ka yo na sac wana palenga mna na ipsa kalema zo sac opesanga na clip azu pia pesinga sac ozo comprendre c'est comme ça et voilà ça bilo na ngamoko nyos na sala za eza ke ba idée na ngamoko ndenge senga ki kilo sala ma posa ki générique yo ba senga ki végétal il faut tout ça générique mais faut bouler tango singa fona bouler bien fona na biloko mo eza bien pour essayer de ça peuple quoi comprendre et on a sala ki biloko bongo et ningi ko loba te ke bon o ba ko loba ke o bapesa ki te wana nga etai na ngate po ba ko loba ka bongo il faut pas le baka bongo po to ba mona ke muto to ka tsaka kwa okufa te to bige bangonia na ngai batelemi bazo sela ngashta do mayor vegetanga na sila babo osani wando sege bon babo sani babo sani na simami na maboko ya ala Maman Sani elle me mettre sa peine na ngai drangeta. Bonjour roti kai. Roti nga elle me mettre sa peine na ngai stade mayo. Mangunia na ngai o wa batelemi. Bango zelanga vegeta ponga vraiment na sila. Babobo Sanye. Mabo Sanyo. Babo Sani. Tasima mina maboko ya ala. Voilà, animateur lelo boye aya boye baza souté vous comprenez oh non solo na tsko na ndenge ke ya kosiama mtima tsuki ntia la tenenge balobaka biso to mesana trop par ya koloba te ya kutani son élève du maître ponga na teti ya faux vous comprenez parce que yo donc élève du maître mais singa vegeta moni ba ki bopo élève du maître yebinga bien ani ma ki boye no wana sala na ngwana sala ni bommango doser vie ezalaka na pene bo am ta fia voilà ce que mutu sko akomota liso sko vie akomota so des végétaux te potamola boy faut ça na mutu ala so vie
comment yo pe lobo ko za mutu so na formation na vie faut kasi formation na vie na formation tout ça makamana tout ça na kata formation ba vie ko ba ko za na batu na ba formation ni musale ezali ndongo bwaka na studio na ko bwaka ba lakisa ngo mutu ngati mo ba lakisa bwaka non neti tirer eza biloko ya élève du maître eza ba cri oyo élève du maître asali eza kwa nzembo na ye asali makamu na ye ya mi ko ba en végétal c'est-à-dire mayo madine binafile jusqu'au couleur na ye alatsonga alatsonga jusqu'au couleur na ye ngasko na bakisonga ki végétal nozomona wana eza normal végétal tiré po yimo aena na crina tiré mais sur les tellement belé to ko te na bike ba to Hollande biso bo lo ba bwa kaka to za vraiment na to ko ta ba parti wana ponga mope na nzala cri wana na ka ki on kana clip maintenant pe na posa no ka on face bo e sala nga bien makasi végétal to songa mki obande ko futela ndako pour obi ozale na boulot na yo mais obande ko luka groupe oyo et tayo stable et peut so ba valeur et peut so moins bien malheureusement de jour le bio tous auront déjà pas l'élève de maître bien affilé déjà aux à l'aise qu'on a mais quand ozala ki babi végétal ouais végétal dans futela ndako mais banda kenda que pas ya l'élève de maître a futela sonda ko tazonga shibango so yo bi ko ozala ki à l'aise c'est ba tonga ngai Deux ans nous sommes nos palais, bah comment on saute au palais qui wana. C'est c'est bien nous tomo iba makamanga. Obi kuna des filles déjà c'est bon si propose à l'aise mais quand un groupe on sous garantie silio garantie zo qui na ngambwana silio zo ne sais pas bien moi te que kuna ndo za ki à l'aise makasi. Bangunya nangai batelemi bazozala ngasta do moyo prezenta pona sila babo osani voilà tu comprends les abangunya de ba créer ce que tout le question vrai ou faux aux autres reconnaître que aux élèves c'est ça deuxième groupe pas ya vibrator aux autres reconnaître que ça qui ça deuxième groupe exactement on va comme ça ngala ngolo bana ngote on va comme biso Magamususu nga déjà na éducation na ozwa na kokoloba magamususu te moi na éducation na ozwa akolomusu pona na ba vérité na mutema ona koloba mais aux no les émissions za pona bino to tsami na les omoni nga végétal ndena boni na vandia na mebi na nana deuxième équipe ou troisième équipe ou quatrième équipe ou cinquième équipe et wenge maison mère koto wenge maison mère uti ezayina bazina na nini maison mère na opération dragon wato ibango est-ce que oyoka maïso fabriquer ça dans des groupes asala kaka orchestre mi balé biso ezaki light music après ayiko sala Villanova za oyo album ya Kixis vous comprenez ce que place wana basai no nini po équipe ko mimbali nini oyo ni c'était pas non tout ça la réaliste mais comme bien tout sur la tête qui ba congolais vraiment mais tout la makam nini to sali même kilo na bo ba kilo na bo kana batu ba yebi ngate ba ngate batu ba découvrir batu ba linga musique comprends batu ba linga musique ba animateur ba ki bien et pas les mettre na bois qui non wana na bois qui c'est n'équité na sala rep ya pamba répétition ya pamba voilà poto ezo benga na ninga osakana te vous comprenez partout comme le appel pende ko végétal moni siko boule bien siko ndoko comme musicien siko ndoko mi boy siko ba otalisanga ma inusa ki oui tu comprends au chantier pe ngana ba no vivre déjà na ba mongo na nga végétal stadumayo nga na mwana Luanda dana uta Luanda na yaki chasa na mebele na beta pa Adolphe Dominguez tuna zongisa yo pour comprendre na beta pa Adolphe Dominguez na saka na ba vitesse pa tata mo beach ba masana nga ba yebi ça veut dire na sana ma relation na 5 mois 10 mois bene na na bango ba notini na bala comprends mais ko futela na nga pala ngo bona futela pala na futela pala ba frère na nga ba mbongo na nga comprends ba mbongo na nga oyebi ngai to suana to beba na pour septembre là pour ba kabe nga septembre là to beba na mutu
na expliquer to biba na mutu pour na kabeni nga 70 dollars 70 dollars ya palin kaka futela ndako sikoyo tango mutu mo boyo linke 70 dollars mutafutela pale afuta pale au moins on a grave c'est que 10 dollars au pèse en mutu tango bino ba ça mama bongo kasi na pale azongi pa na bango asali soki nini. Moi j'ai vu chez moi na ça pas nga vivre la vie nga makambo nga to kitoko comprendre vivre kitoko na comment vivre siko butu marqué na nga makolo marqué na tango na ba we wana nga ba mona na ba réunion so o mona na ba reto les gars o mona nga o mona nga mais siko na so vivre bien na sanga maïté na sanga ni te na sanga l'autre mais vous aurez reconnaître quand même que c'est mais ça deuxième groupe est pas vibratoire. Moi tu expliques moi comment on a OK. Ni to sali kuna po kese comme mibali. OK, voilà bon comprendre tout ça pour on a ba matin ba polele ba bata ba vérité mais ça là bien ba vérité et bima ça là bien tout que ça. Na ko la vérité pour na. Na mambo bene grave ça mozo pomba. Na so ko na ngapo ba ko pena suspension l'orchestre. Pour moi qui est végétal, tout so pekisa yo makamolo. Ponga ba pekisa nga ba benanga matoi. So mutu ba conseiller c'est que ba libérer. Boss le masanga végétal tika makambo yo na linga nga ngote. Osada mukolo kalikile vina osala vina yo luka ozoluka. Voilà. Et ça va plus mo toko beta ngote mais tellement biso ba o ba stade mayor. So ni so ya o sa mo ni so bunga mo mki. Mona sa nini? Na zongisa yo. Comprends? Ngama na zongisa so na mama ke osani ngama na zongisa na nzela so keba. Na pour ndangeta élève du maître papa na Mirade Ephraim wana aza papa mo mtema la mtaka na bafuta nga on a sur la bêtise concert sur la bêtise ndule il y a concert à fin du mois non concert de linga fin du mois salaire non concert on est obligé pour ça nous ça na auto kasi mo kesa musu ba pesa ngote net wa ba pesa te netengele biso sunga biso to mona bonka ba futa ka expliquer yo kana expliquer ngai parce que tana na biso ki ngai banda musique sauf Adolphe Dominguez tokina ni concert mona Goma afutanga na Goma on comprend afutinga là na Goma mais que au petit concert mona ki chasa na suka na ngoye pesa envelope fungola envelope boy okuti mbongo vraiment ki mbongo ya mbongo okuti teke yo mbongo mo na na so ka jitoni okuti mbongo make eko sula juma 2 semaines ndako voilà on comprend première fois na vie nanga parce que ba groupe toi mine na no beta na loko to so ngote na so ngote parce que ba gloire a bongo muto bongo sikoyo so deux personnes combien de temps et pas ya bina filé ça va attendre pour un monsieur ça va mais ça me sont que ne groupe binga que non ça à 5 ans sous 2 ans sous 10 ans est-ce que deux personnes combien de temps qu'on a aux amis na zana formé vraiment bien très makambo susu ah deux batana le bel bon bazin on a raison bon encore formé na peut-être baba ki yo zala na boulot mukie hôtel obi nganya na sebe ndeko kande babaki donc hôtel obi boulot na ngande za mukie be fona ke na groupe mora mukie nde balobaki babe hôtel pene mo biti na boulot mukie na ke na groupe square mukie oyo eko kana na boulot na ngai wana siko wasko ba yuma ba ngoto bobo voilà ba soir pants ça to ke na c'est bon on ba soir pants pour tango bien ngada okese mukie OK ça mukie wana baki ana 8 chansons sur 7 chansons beta kana mboka obat ba yebi na bana miki soki ma manifestation sala na Congo lika mukie bona ba tsanze mana na bina file vous comprenez to lia mbongo na komba bina file neti ngai tamsu ba mona aveta pour beta ba bina file lelo sko na komo lia mbongo tamsu na face na ngamoko ninge tire bimi omona make o lia sko la na face na yo na leba mbongo na kombo ka misa bina file. Vous comprenez? C'est est-ce que la ça qui m'a un succès. Vous comprenez? On a fait stop et quand on a fait stop ça m'a comme nous sommes besoin ça. Là c'est bien. Dans un missile bosso na soma mutu capable na orchestre et tout ça là. Il y a vibrato. Dans un missile bosso. Vous allez na voiture kuna oteka. Moni. Na soma li voiture bosso na bango tout. Na leader. Te ya za na ketch mo nota mwana ngo. Yusko sombani. Ah? Na pe akia. Na pe akia ya vola gauche ma ya vitesse. D'abord je peux on a zele makoto. Te ba chef bazala. Bazala na ngote, biye bazala na ngote. Tabu c'est na carte. C'est moi na utkana na yeti. Na utana carte. Mais ngada na vitesse na nga na pe car.
Il y a sous jalousie, il y a fort. Au moment où il va battre 4 épines. Jésus-Christ. 4 épines, tu es là. Il y a seulement le bana. Oh, non, seulement non. Mais il y a un faut faut timba, faut cola, faut yeba. Moi, je suis sur Betelio. On peut être végétal au Tiginora. Voilà, tout que Moukena c'est bon pour comprendre les élèves bon végétal lobby oyoye ayebi et puis à lobby aux élèves na motemana to yo cannabis c'est bon babi ezali eza parmi ba créer na kati ya générique qui tirait ya l'élève de mettre bien affilé to yo que ça biso bien générique on est générique plus un lo yembo ya mabina ndenge na lobby on est-ce que ça va c'est bon ça va c'est bon ça va. Allez, tirez! En live, comment live? Des fois, végétal lobby, ou est générique plus un lo yembo yamabina. Bozo c'est la te boaka. Togo boaka te mais togo. Mais ma bible boya na ba crété on va bientôt tirer ba créé ça te. Et ça générique plus un. Est-ce que vous avez est-ce que bando bota mana vino tu na je sais que je pas si générique comme plus un. Pour na générique plus awana wana zebinu mon que pas mais ba générique qui to kopeza occasion yo ka te mo expliquer yo to bi ki balobi ki to boa ki biso binu bo ba ki bo to boa ka te mais to tirer bon pas so binu ba créer ça te yo mo bi ka bo tirer moi ba na ma ai ba to na te oyo ka ba avec le temps voilà. J'ai pas acheté le meilleur kilo de l'alimentation africaine. Donc, c'est dans le la malini et ça bien ma casse. Vous comprendre. Dans le ngamu ba kila non linga ngo surtout côté ba le ya mayuana. Non linga ra partiana. Vous comprendre que so wana mo boss ndole la. So ngi pour les. Boss ay invité, boss ay invité. Ya no ambi bengela nga papina ba otikina wapi. Voilà, je te love otikina wapi. Ya trop pensa bengela nga papi mangunza. Ya papi nani? Papi mangunza. Ah. Bengela nga papi mangunza. Otiki nga wapi? Usundoli nga wapi? Somo. Ah. Est-ce que ça va? C'est bon? Ngana boka te. Voilà, non yoka. On va expliquer quand même qui propre nyoso. Est-ce que ça va? C'est bon. Ça va? C'est bon. Allez, tirez. Des fois te végétal lobby oza générique plus 1 lo yembo ya mabina bozo c'est la toboaka te mais to go tirer allez tirer et tiki musique e beta non ba to ba bina kana tirer ba tirer to tirer ba jamais ko tirer ba fine bene ba bina ko tirer le mindu ki te ko mi ko tirer boy boyela sa ba sine belé parti musuna lobby parti musuna boy siko to ko tirer ba to mité mama be o balingaka te ba bina ka to sko tirer wana bino mbel bo tsabe sko basi bo cha su non ok isa omoni boy isa pas te ma to bina ko boy to moni ke boy ba to so bo bina be ba fi ba zo boira so nini kuna to ye ba te ba fi bon faut ma pas le quête il faut pas balola tu vois bon voilà voilà et on moni ke bon on les a tiré il a généré plus 1 parce que générique oyo ba se respecter sur ba cri ba oyo comme scoper au bima oui ça déjà tous en camp te o pour l'élève du maître a laissé biso ba rumba trop à peine pour ça ba générique tiré déjà c'est bon en tout cas félicitations au là que c'est bon musicien bien clip qualité soit bobini tellement bien ce qu'on trouve c'est la deuxième générique tous en camp te quand te posé là mais moi crée non peut qu'on ça biso bien générique au bima album ozoya wana bwaki yo moto bwaki peka na baninga na ba frère kaka ba frère bazana to bosser et puis l'élève du maître doit pour sa charge végéta zolo ba troti que les générique yé mora bwaka biso to na posa wana ngana za mbiaka na bomana na za maposa na yo moko ngana bongo kitena tiré koloba kaya pamba na lobby bakoloba kama na lobby so quoi si da combien quoi si da combien quand on tire no tire là combien da ba quoi ils ont mon terre on comprendre au moins zela sikoyo tant makambo zo fa pour confirmer ça mais bon rezo beta na ba poto Luanda Kinshasa ils beta ça ils beta déjà parce que tant ba bar ezala po biso ki muni makambo ezala biso ki ça to comprendre makambo nini na bar tant ba bar ezala ka est-ce que vous comprenez banani ba bina
Banane va binate. Tu vois, ils ont bon, ils ont la musique na biso congolais kende là. Ça veut dire boss à la poser ngana stade mayor. Monta ole kazate. Voilà. OK, bah aussi na le biso to comme to ça sauf vraiment na ngongate prochainement to zoyer tangelanga 5 animateurs au bana succès na minute à part bino bana ya bina flebino déjà beau travaillera bien to yebi ba boulot na bino 5 animateurs ya ba groupe alibanda 5 groupes et puis 5 animateurs au basala na blogo wana ngana na comme ba niveau wana te bocha. Mais bande ko no ba frère na bo tala na quand même boyoka na sorti ngana tangela yo yo so monika bwa ko bi bwa ka bien so bwa ka mabe bwa bwa ka mabe donc il y a 3 jours bwa bien bwa bien OK donc il ne peut pas bien se faire rigueur là des créateurs chapitre pas bwa ka bien chapitre na yebete mais des créateurs vient na yebi oh je n'ai pas par exemple bwa ki 3 animateurs moi bwa ki yezine nia c'est ma collé là OK voilà bwa bien bwa bien et bon pas ya place aux allées qui pas ya Ibrator ba collègue notique kuna c'est bon bozala na baninga tutika pe ba collègue yo le otangani kasi tina tout dit ngana comme animateur oyo nde yo yebi ngana neso so boka bien otanga ba collègue te ba ngoso tanga animateur mo boka bien kuna kombo na ye na boka boka bien. OK, voilà, merci beaucoup comprendre hein. Pour comprendre toi qui ne peut maison mais Jamaïque aboka kitoko for Jamaïque. Et bon mo 5 semaines aboka pe bien. 5 semaines lemba na yo ya lemba. Kitoko. Amuntu na aboka kitoko for. Lemba na yo. Mikona sepe na bono mo ba beta. Aba. Maestro qui fait moi. Qui a pas de tel groupe? C'est ama kitoko. OK, show me dangwe, show me dangwe. Show me. Zibulanga kwe ya yengo. Zibulanga kwe, mama. Amela mwana zibulanga kwe. Il donne na yo. Yaya nous appelle ça pour ça au boko banda ko tala, au banda ko sipela na. Vina brigade. Ale mama leki yo kote kana kwen, ke bana mbongo minyato. Ezalaki 4 na paleo 4 bana ngoso soda madezo nyekyo bimelingao simautina kanga tango na koboya o komine gongolo nalalo okutana déjà okofinga yelu mona déjà papa na Isaac kusola déjà papa na Isaac oui bi sepi ke na sepela na boulot na yo wana grand frère na ngai wana grand frère na nga yimta abatizanga aloba végétal baninga bil kiton yo ka aloba 3 à 4 ans petit nanga okanga mokili et ça mi pe ezo salama déjà na mona daki makambo c'est bon et merci na nga brigade Sarbati wana grand frère nanga et ninga batu bazana na ba Bill Clinton batu ba na biso mais nga mutu na yebi po Bill Clinton na mona na yete na to fana to solo mais boulot ne quand même mutu na mona eza vena nga scram c'est le papa mapasa mais boulot ya Bill Clinton pour mon appétit bon boulot yo tang biso Bill nga utam suna na zo suba non mais na otala spawn ma critonge on prend tango mwana nzamba mataki kuna nango bagologota kutane na satana diable satana yebisi soko sa mwana nzambe bongola mabanga ye koma milia yango bino bani mater bomeka kabila nzambe na bisote sinon là vraiment boyeba vraiment ndenge voilà, merci to kima simangonga elonya mabe omona otiko boka so pesi ba programme ba dédicace pe otiko boka elonya mabe omona na musique elonya mabe omona na musique magama mabe na mona musique magama mabe ndi ba kosa ya makamba omona na mobe apanga ni yo mais oleki pe mais ako kosa ni kambo netie pe en plus qui mutema mabe ba toswa na mutema mutasale musana kitoko pour peseka merci yo komo ke ko bomma na baninge momboy tema mabe wana ma ya mote voilà OK, merci nebi ke beau comprendre musale sala mande bonembe la bino végétal za bon animateur ya bu na filet de bezo élève du maître malgré temps vraiment tous ceux qui masingo simango obota obaloza fiancé na bota te na bala na bala te vous avez fiancé te fiancé te obota
Non, t'es. Et artiste, non, pour te dire, ben, ok, depuis que c'est un apportant, je peux sa numéro. Et depuis qu'on a programme, Nabino Bozo, travailler malgré le confinement, tu as vu qu'avec les temps, et que les programme Nabino. Oui, le programme Nabiso. Et puis, numéro de téléphone pour Nabato Bana pour sa base. Ouais, Biso, toujours dans le studio. Toujours, si ça album Nabiso Kangango. Quand la était au Banavare, il y a coulisses kaka. Quelques jours là, n'a pas si numéro voilà numéro n'a pas si numéro dans la casse bobenganga c'est reposa posa libala artiste azane no abotate no abalate apena fiancé o libala ngonga mabala ngai ngafuna balance moi c'est rana pa poto poko sabe makambo pe o lobaka yo to bali poto ka bozo sko serre c'est rana pa kini pa mbongo wana c'est rana pa kini ya mbongo wana ngai numéro ko ni bolu ka mbabala nga te lobi kaka poto ebika na prochaine épisode tala marai donc on peut ça numéro moi te ba makam pesa ka numéro et ça bien bisou numéro nga eza plus 243 90 32 91 845 plus 243 90 32 91 845 à part WhatsApp ko zo na WhatsApp na WhatsApp et na Facebook page bitika végéta au monde nga Instagram nga pe végéta au monde nga. Voilà, ok, bah dédicace. La dédicace nanga na bosanité, na pesima sanangai, et na pesima sanangai Levin, bambote belé na Géreston. Voilà, Géreston na peso mbote. Et puis nga faut zulanga végétal donc na ben faut na sala ngo penza po na ngape et puis po na yo po sala o pe bien. Na pesi pe fils kinkela, kinkelo sia, igete bofosa. Na bosanité Bardine et Salazo Renette Follet et na bosanité Jean-Paul Dumbe Mbenza Anderson et Silulu batutu ya poto boss na ngai Papi Vantoto VTT bambote na ebele presque. Ok, merci. Nous sommes au côté de Sabanton, on a ça l'animation au côté de Sabanton. Un grand merci à Bino Batozo et à Bino Yolanda. Biso en tout cas, un grand merci à copine Nangai, Naomi Lopoke Mbaye, Babi Fimo, Charge, Babi la navigateur, Babi Taille Place Mbongo et ça la bien Naomi Lopoke Mbaye na peso Bambote Belé. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jérocha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Jérocha Bafosset, l'enfant de Marie-France Ivangou, la seule l'unique. Un grand merci na bino batu bozo Orlando biso, un grand merci na bino batu bo s'abonner et puis na yo muto s'abonner te profiter au s'abonner na Congo Sus TV au kozala de cité babi atomi maka ba invité ya beta lo neli bino végété na bi ke batu bo tungi ce ki batu bo koma ki na ben on CP ça bien na CP si je reste na oyo le ben na on elio star na yo na bi ke esalo bi. Un grand merci na superviseur na papi lo Congo mobala pembe secrétaire na biso rotiana la rise ya ba en tout cas ba mbote na Kito esenga liswa nzambe puis ozemido énergie mobala ba force malheureusement le kinga to mo yebi et puis Enoch mbala moto mobimba réalisateur na biso na peso bambote belé ba tutu bolinga biso bo s'abonner et belé bokozala de site Jogo merveille na peso bambote belé toko kina so telema ponga nantika yo o boaka que ça bien makasi. Portez-vous bien, à la prochaine, bisous, bye. Steven Nangai sikoto kotire bato mitema mabe o balingaka te baninga bakende liboso yoka eza na mbanda na yo tire ennemi na yo tire bajalou bato aketo tire to tire bango des fois te o eza stade mayor kilo de l'animation africaine tire yo tire moye makambo ena mboka o tire yo Steven la mendore Nangai tire yo to tire ba jaloux ba to keto arno wa bi l'homme c'est l'homme ker ya tropenza ou balobi tozo tire ba jaloux tozo tire wo to tire ba jaloux ba to keto Mr Patrick Mamona ba tire kito ko ba yo ka bi la ai